Vous cherchez des produits et des qualités pour prendre soin de vous? Bienvenue sur labellebiche.com. Découvrez une sélection de soins beauté, huiles naturelles et produits bien-être pour toute la famille. De produits choisis avec soin pour votre peau, vos cheveux et votre confort au quotidien. Passez votre commande en toute simplicité. Sur labellebiche.com, nous vous proposons une boutique en ligne pensée pour répondre aux besoins de chacun. Que ce soit pour vous, pour votre famille ou pour offrir, la Belle Biche vous facilite la vie. Commandez est rapide, sécurisé et accessible où que vous soyez. N'attendez plus pour vous faire plaisir. Visitez labellebiche.com et passez vos commandes avec toute sécurité. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Mbote bande au babolingo, certainement vous allez très bien. Moi je viens par la grâce de Dieu. La mifa, la saga continue. Et bateau yo, boya au défendre pasteur Mike Alambai. Bon défendre parce que azo sepela na minute parce que ya lingara boye bon ndenge na minute batu nyonso na ba réseaux sociaux comme kaka kalamba kala parce que Mike lingara boye Mike Kalamba ya lingara boye encore mikolo yo nani mbanda na nzembo za ko bina matina babar na ba boîte de nuit motema yepe il faut s'imposer à dipon bazongi na actualité na lobby tant on a pu nous passer ba linga rabeuse ya on petit carton lobela bango noté basala nzambe faut respecter même ba on ba go se respecter te bazana pour ça ba balobara amal to ça nitini to sunga bango kaka sneti biso musalo to zo yango ya kisongi to sunga bango kaka matière obiso to luka aso to kutani na to sa netini photo oyo bato bele batageta ngana moni yango pe na ba page ba poster ils aiment ça bango balinga rango na lobby et tous on a sentiment tout ça mo pandi OK qui peut faire ça à part moi na moké to comédien ça oui et sobe oui mais boy bisanga mokolo mutu mo boya zo réfléchir plus grave un pasteur donc Kalamba ni ngazana babinga ke dadi a imposer batu maboko bota lo resale le autant la bible na chambre na la ligolo mbeto azu ya tie bible bazu selfie et puis azu yango aya poster sur les réseaux sociaux et vous trouvez ça normal bat babeta maboko ba bêtise a boy bon moi na makasi ya boy plus ou moins 2 ans passés Peña la kenal concert moi Mike Kalamba certainement vous vous rappelez. Oh après concert ya aussi na pardon na batunion soit c'est Mike pardon c'est un couple bon bozoeba oh Mike abetara et 12 batunion soit d'accord mais pasteur Mike yo za pasteur comment à niveau oyo et bozoeba concert wana alobara batungu soso basala ma beso kini nzambe a confondre ba bref certainement vous vous rappelez na sala vidéo moi pasteur Mike bon moi na boye on est moi moké à kata libel avant et ya bat ba finganga na ba makango imaginaire mususu ya ba réseaux sociaux a batunzo comment on va importance autant on les a des et le ballon ba congolais tellement ba bilo côté ma papa veut dire ma papa et on peut se gazo foule pamba bota bo mwana makasi ya Kalamba ya on bo moni tant il faut quoi les qui a salé mission ba bengi Kalamba et moi Nicodime
bato mosusu basiliki mais après ntango aréagir ya dimanche awa bato ka bakotelaki balobi c'est rien d'intéressant, c'est pas la peine effectivement za mon ekodima so botaki mon ekodima pese me kalamba ta ba bloa so sala ta bo mona makasi boy ata bino moko vraiment tala bota kalamba et comment ça passe et ça mawa et croyant que normalement la logique mutu normal au bas sens ya bo moto ezali toi batu c'est vrai ma belle moi ko na ozala ko matoro beta mabaku et mais surtout tangu tozoko salela nzambe ne fils que pona kombo ya Yesu wana et ba mama mususu da ba mama oboya ya ko éviter ba scandale nyonso les grands réseaux sociaux ba koloba nyonso ba lobaka ba ko finga na ba déconsidération ebele et ça la soni et pesa mawa ezo pesa pasi et ngana ebi babilora boye tango salemaka normalement la logique et c'est ngara moto azwa conscience ce qui veut dire aluka bongisa place mabe ezalaki mais amaona ya pasi eza ba oya biso bandeko mamba osala na place ba bongisa ba obebisa ka makasi se ko bebisa na omituna Naomi Lobela. Dossier ezana bato mususu. Apparemment on dirait bah se positionner et puis bah assumer. Et donc bah signer na bango, bah poni na bango kana bango et bandimi bah qui na bango li felo, il s'en fout. Mais oui, bon to lobani parce que tant yo zo scandaliser bato, foi ya bato. Yo oza sansa kola kisanzela. Pour Bible zoloba, scandale oya même on dans un sujet scandale. Bible zoloba mtoko scandaliser l'un de ses petits. A aux en affaire nanzambe. Tant bino bosa ba mamona nko. Oyo ezocha en cause ki bonzambe na bino. Ki mosali nzambe na bino. Ki mwana nzambe na bino. Skoboye bisamai. Sort na bino ezali tinene. Sort ya bato oyo bino bo scandaliser za nini. De bino bondimi do fait bo défier nzambe. Bo kangela bato porta lola. Et du coup, oyo ya c'est ça. Bon to lo baneti nini parce que ça mambo mawa ya soni ya pasi et ezopesa même temps na kanda. Mais pourquoi vous bombez bien les chrétiens? Carrément, bon, l'identité, on a. To ba kombo wana ndenge na saki émission tona na lobi na ba faux prophète ba nganga. Mais bon confesser publiquement ou encore bon la qui sera mokili qui vous êtes. Bon la masque. Botika ko sabatu. Dites publiquement que bino boza ba serviteur à diable. Batu ba rolanda bino ba rozala toujours. Oui, parce que ça n'a pas de balinga pe Satan na bazana bango. Na États-Unis église de Satan ezali. Ba disciple bazali. Ba adepte bazali. O ba sima et baza fier. Eh parce que ba tunyo se ba bon la mitema. Ba rolanda bino baza. Parce que malgré nyon so ça les marana et na basi o souci soué na e rêve na ezalaka. Un jour yépé à se retrouver dans Kembolo la Zawadi. Bazali, ebele. Un jour, en tout cas, akuta na ngulu o Elia na kuta na yenango. Amona ngondo ya papa pasteur ya munene. Toka ibasango. Bandeko, siko tokolo banini. Botika ofingi sa kombo ya Yesu. Botika okangela ba to porta lola parce qu'avec ce que vous faites là, bozo si ça va te poser ressembler là. Pas ton sous moi ba sambela ezate parce que tant otala so ikutu ye azana e chrétien te ba mambo bilo bosala akosala mote siko akwa bon aya église assemblée pour aneti pona nini c'est ça malgré bat bazolo ba ata conscience qui était na bongisa na changer donc apparemment bilo pena bo signaler felo
Donc bino penza livre et juge bino condamnation déjà ici kanga. Mais franchement na habité na habité ils a passé ça mawa. Donc comment pas tout le monde baisse mon bango za ba lobela bango. Et ya mawa ça qui a mal. Donc muto ça prêt à poser ba acte des apôtres diaboliques. Asa eloko ya mabe kaka po batanga kombo na ye. Ya mambo soni mutu na mukili sozo ka soni te ai c'est que sili bo moto eza sauté. Ouais bo moto eza sauté. Pour la zoloba. Et yana batu mingi ebele basi ba perdre bonne conscience. Yaya so perdre bonne conscience ai et sili. Parce que na oza démettre li felo parce que au sala au keseni sama bena malamu te. Obenga mabe malamu e malamu mabe ndebi lo to mona lelo pe on lo bana mwana nzambe mozo la nanga tona biso batu même moi qui vous regarde na na pe mutu na na ba faiblesse yaya sengara na nzambe abatela motema na yo sengara na nzambe abatela conscience na yo o perdre ya moté nzamba salongolo yake soki ata est arrivé au branché est arrivé au koya et arrivé au Tengama et Kokoma, puisque nous sommes des pécheurs repentis. Anytime to kokwea, mais on zabalinga izaki, mutakwei azongi, neti David. Pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon son cœur? Parce que c'était une personne au abana ko reconnaître ma benaye. Soit sali bêtise, alors qu'on a ma nzambe. Moi qui vous parle la parfaiteté. J'ai nana droit. Londres en fait venez nombrer le 21 février 2026 à Dominion Center et venez adorer avec l'adorateur du Seigneur Papa Deningonde et Boya Ibele Bana Londres Boya Bissali à Dominion Center de 9 de Broadway et numéro de téléphone Zawana Bandeko. Vous pouvez me contacter aussi pour plus de précisions sur le Mosomba Ticket Nayo Yaya Komelangai et Topé Bengangai pour la bobana numéro nanga numéro na réseaux sociaux. Donc Boya Ibele et le 21 février 2026 na Dominion Center na Wood Green pardon et 9 de Broadway High Road, London N22 6DS. Donc c'est ça. Boya ebele, tuku misanza melongo. Et bisika ba nzambe basangana basantu basangande bisika nzambe atinda mapamboli selon Psaume 133. Voilà. Donc c'est ça. Ba moment ya boye et ça va moment historique à ne pas rater. Et ceux qui nous ont mis au kondola, adorateur yakala, basel nzambe yakala, o bato mokili bakolo bakino bango baza bato yakala. So nzamba mozo misa bango c'est que carence tozana carence ya ba vrai adorateur. Voilà, to ebisonyo so comment est-ce que nzamba utiliser Papa Deningonde nanzela na ba adoration. Banzembo lokola ba motema na ngai etondi na posa na yo. Boya ebele to kumisa nzambe longo na présence na ye bandeko soko pusani Bible lobi otikala lolenge moko te parce que dans sa présence il y a la gloire, dans sa présence il y a la magnificence, dans sa présence il y a la joie, il y a la solution. Que Dieu vous bénisse. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze po passer. Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oya kokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili oyo
mokota kufa sekwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo tanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitanase pozwe esikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na mpa ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina mo santu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi se métamorphosé osimimo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxiqué grâce à lui balobi keno akosekwa konzamba bakristo pasi alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otanga kolamuka abimaki mbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te
lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko